que vous avez ébélé de porter le monde quand tu le globe terrestre mon babuzo landa biso. Merci Nabino, merci na ba fan ya CL TV. Vous s'abonner massivement parce que tout c'est la bino toujours musala pour ne se pile sabino tous informer bino tous la sabino makamozo ka ana Kinshasa pe partout dans le monde. Les gens na mbeli bino bandeko na ngai ya ba congolais. Bavana pe ana Kinshasa mais bakendara pe mo libanda mboka tout ça bon analyse par rapport à makamozo lika na mboka na biso ming côté à culture côté à médias surtout parce que médias bapandisa ngonde on dirait pe bayo kotisa susu mambutu makasi na makambo ozo lika na mona biso malgré quand de ba mikolo internet iningani lisusu ezaraba saison nango mo saison actualité ezate mo saison actualité ezongi alors actualité mikolo malgré comme aussi la kande to lobaka actualité to buzz et ça la 2-3 jours après sili nango ba buzz ngo pe e umela nango sotende kalezaki muto créer buzz mo boye buzz ane ko beta une semaine 2 semaines et mo balobela kaka marambana et qui pesa pe vacuum mais ezala soute comme 2-3 jours mo buzz ngo pesa inini et sili nango tolandaki bandeko na biso bapandisa ngo ya ba média ya ba chaîne na biso ya YouTube Elenga Congo tolandaki ba mission biso PCL TV Africa Mobimba La Voix du Peuple Gossip basite na biso ebele kolobela affaire Africa Info pe ya Frank Stemai kolobela affaire Fally Ipupa suspension ya Karim Mokonzi tout mona ki yango c'est Léo mamana tout et les kebelongo l'autre tout sona bandi na biso baza bato médiaté par rapport ya phénomène wana par rapport ya dossier wana nani vraiment za à la base ya mbutu wana est-ce que eza ba musicien bango moko est-ce que eza ba chroniqueur eza ba chroniqueuse to eza pe ba fan parce que nga dena zu ba pel mingi ba fan ebele bazo ba comme ko condamner ba musicien na bango ba musicien bafana ba musicien ba condamner ba musicien bazo sur la bienté côté mususu pe ba fan pe bazo condamner biso ba pandisango côté mususu pe ba pandisango na ba homme ba pandisango na ba musicien ba condamner pe ba fan o bolanda biso ba fan de bozo bebisa musala oyo kokota pe mbutu ce que oyo qui par exemple kingani baza na polémique tango kinga mutu moko kotanga kombo mninga tatanga ke ona ndenga mabete fan moko ko benga oyo kikuna te tela kuna ba fingio mutu msoko zaza mobali na ye mobile nezrani na poto mais yo kika ke batangi kombo mosni na site mo quelconque avec mosni tela kuna ye batanga ki kombo na yo batanga ki kombo na mosi pe olia vérifier ko vérifier ta bengi mutu susu yo tangi kombo na nga ni banani bazo créer ba créer ba mbutu wana ezaka ba fan alors des sujets tokosolango na bandeko nanga bazapeka ba congolais lokola biso bauti et pas été basara ana Kinshasa maretu ba sala ba beta ba photo libana mais awande makambunde tozo solona bango nazo pesa déjà Yannick bébé réel des invité nanga Yannick kokozana déjà micro nao bonjour Yannick. Bonjour. Boni. Ouais, qui te connaît lingi donc na sepeli. Apena sepeli ko yamba o lelo boni musala boni makamyo surtout. Sinon musala et que nango bien pour tata nzambe parce que babisa nzambe mon boulot. Voilà Yannick ko pesela siko tata oaza pembe na yo babi Black Panther babi mikolo bela mi dans ba système mikolo chic boni. Bien mangai. Olembi boni na kasi ko moi makasi toni na ngo grabie maman oza poso lo bati même pas notre niveau musika embouteille gambo na biso ndo des ala rapita qui tellement moi ça pemba bengi faut être ça les missions bien net vraiment bonne santé bonne maman ça santé bien maman ça va très bien voilà to banana chic pour oza moi mobile nebi ke tanti nangai bébé réel va de trop panda sous makasi tout ça déjà a signalé tout ça na fête hôtel Beauregard il y a maman Colette Toki maman papa Michel Toki depuis Switzerland babi mingi wera rolala awa
na Flat Hotel Beauregard pour la séjour na bino hôtel ba chambre ezali appartement ezali restaurant pe ya café ezali terrasse donc on est aux annonces pour ça na Beauregard ozanga ngote avec les gérants Feli Masonga. Merci na bino, merci à toi papi Nzolame Suzanne Dabiso depuis Parigo, courage Kai Belé toi-même tu sais. Merci Nayo, merci à Dilou Masonga Zolana depuis Londres, Mimi Masonga, Kalaminte et tous à nous à Kinshasa. Merci à Carmel Kitamba, la Karma Moumaye, chérie Babon, guérison Nayo. Merci à Wivine, ma queen depuis Irlande, ma copine. Merci à toi, merci à Laetitia Lofinda. Vous avez vraiment ébélé. Vous avez fait Christelle Biengani Bianchou, ma copine. Bouloka Ande Makambu. Merci à Gina Moujinga Pazolanda depuis Paris. À Kadette Niembo Bénédicte. Merci. Chic. Nabi que. Ok, si j'ai vraiment. Oui, si j'ai vraiment moi moulaï, mais tout ça, tout solo. Ils ont moulaï, mais tout solo. On poussé pour Nathan, il y a bande konabiso au balandarabiso. N'habite par rapport à ma camozo le can internet, c'est bien que l'on a qu'internet. Si. Analyse ni pour ça. Bon, en fait, internet c'est biso internet c'est ça et ma vitesse fort. Mais bateau baillé na si ma web c'est internet. Internet ma kasi basi na mi bali. Ba pe bébé sur ma kasi parce que ba musicien bazara bande on a biso. Bino pe musana bino bapandisango boara bande on a biso. Tout nga teki tout ça na mabe parce que visa moulai. C'est moulai. Ndono so fali asa frère na biso. Yemto ayekola musa musique na biso libanda mboka makasi. Ba vena biso ba wera son ba jibe ba kena libanda parce qu'en Afrique. Fallait que en Europe. Non, bah ça on peut comme en Europe, bah qu'il y a des États-Unis, bah qu'il y a un bouquet. En fait, mais succès c'est que na biso na bango. Bon pour ngai biso nto invité ce fois. Magi pour ya poto ya souté. Tout tika ko sablo mo ya bien te. Fali batika ofinga fali. To ofinga fali sundo na so Karine Mokonzi. Aina na internet na ndengwa nzunzu mo boye nango asala émission na bien maga ba français te masala émission na bien est-ce que nzunzu moko ndenga fo Nandeli yo ne waneni ko sala vidéo mo boye ko tika on panisa on peut so concept na parler on a soutien ka les sons ko finga batu do finga mko na yo no finga e pale kono na mbongo no finga e azana bagarde de corps azana bafani balingi makasi o bazo bafani na ome ufinga atika besoin les habiletés pour nga Karine Mokonzi fali aza frère na yo boma moto wana les habiletés ba ministère to tikela ba rando na bango bino pe boyena ba rando na bino ndo bosala ba rando wana biso ba fan to linga bino makasi to sa musique na biso ke liboso makasi parce que biso musique est tellement na balle tinga na joueur musique est tellement balé musique est tellement théâtre nyonso parce que ba musicien baza ba ambassadeur to bongisa bla mikemke pe lono baki balide pe musuba tinda bato bengié sala bo avant comme à côté balide musuba tinda bato et pour évoquer likambo ya Karine Mokonzi na ndenge na yo mko za fan olanda biso eloni ne reprochaka et pas Karine Mokonzi bonetsinga boy Karine nano c'est bien les bandeli autant Fabrice ça le clip ya Mado la jeune fille mon boy ne bite tant zera kemba c'est on c'est on sur la bien ma casse cette émission est bien RAI est comme que éviter c'est comme impoli na c'est pas ça l'émission est bien tout puis ça bébé réel to zongela bébé réel na éviter analyse na yo par rapport ya makambo ezoleka na internet mbutu o ezoleka na internet. Si je comprends bien ndenge ndeko nanga mbali ya utio ba awa eza selon ba analyse o tant que bango ba fanatique ba sali qui est soi-disant faire rigola mutana sima ya Karine et mais alors nga elekelanga mingi et puis donc et ça non choquant aloba et ça nga pas si parce que tant que biso ba fanatique
toki condamné pe Karine te toki condamné Karine te parce que ngana moni ma be morote au Karine a saliwana ou soit lettre ya fali tant à kotisaki c'était pour na RTGA ezaki te pour na Karine Mukonzi mais pourquoi to komo luka hein to me mango suna bandenge mo bekande bino moko bolobi ba mbutu soki nini non en tout cas nga elo mingi na okikoloba ou soit na pesa comme conseil na ba fanatique na biso donc avant ya hotelemela likambo ou bien koloba ou bien ko sala songi mo boye mal placé donc faut kolukana nous oyebi la source donc mais balobi bino ba fanatique o bolanda biso nem to koti bozo kota des autres makasi kocha ba songi boye sort les a dit parce que ba président ba sola na ba fan na bango tenesi Karine Mukonzi nalanda ke jour na bi yaza star de pe fa ba no so na ba fan na mais oui c'est ça premièrement c'est ça donc président na biso tant que comment dirais-je na leader na biso hein tant que leader tout le monde a eza net qui so parti moko boy quelqu'un qui est bimi parti politique bimi donc il faut leader azala donc à tout moment na batunaye que non attends une journée mobimbaté après ça rate moi 30 minutes mon robot attends moi 1 heure car ya pamba non luka ba stratégie na ba fanatique naye aye baké ndé na bimaki boye elo nye sepe ça ki bango elo nye sepe si bango te ou soit bango ba na boule nini po na nga leader na bango na kokota na stratégie nini po elo pe boye na olinga na sala et simba to il faut na zala bien na Karine Mukonzi parce que ba blabla les ont dit alors qu'ils a bilobela mort mal placé pour nangai donc yangwana il faut leader ba sala leader ba osala ngote et le ça biso ko pasinde yangwana do bilobe ba fan bozara na souci que ba leader ba sangisa bino ndenge ba politiciens ba sangisaka ba leader politique ba sangisaka ba membre ya ba parti na bango oui normalement il faut ba leader ba sala ba bloc wa bombo et ko motiver sous biso ba fan de plus que non to yeba rapé que tant na komisaka mutu boye donc attends na beti na un mois ou une semaine na mona na été mais ils ont en place mo boye source to kuta na réunion mais kala to ba mona ba système ba fan club ni so ba période ba JB na ba wera fan club de JB ba fan club ba kuta na ba réunion ba président ezala lisute ba bloc wana to sala ngo pa Noël na mon angol souté parce que moi je sais que il y a Noël il y a mama kanda que j'ai salé en passant azaka okutan sabiso donc na ba l'an 2010 2012 mais blorwana na mon angol souté on dirait que na ba groupe ba WhatsApp tout le monde a fan club de Kingani fan club na ba groupe ba WhatsApp mais c'est quoi ngai tu na ba Facebook ba osala ba fan club de ni tu na ba imo au fan de Intel au fan de Intel frère de frère rigoler nesi nga na ba guna nesi nga ba numéro na ngai na WhatsApp nanga yo ka bobu on retrouver dans groupe mon fan club de Ferrigola OK au fan club de JB Piana oh total BCBG OK kuno fan club de Weranson 100% Weranson 100% hérité Watanabe la team Wata que ba groupe à WhatsApp comment non au moins que on est à sentimate on est à dignité donc bosuka na binora donc na lo ba réseaux sociaux donc et tout mais moi si je comprends bien selon ngande na omonela batu ba oyande na lengi ya kuboma masolo ngo ba mbutu mingi ande bino ba chronique nandeni expliquer biso ezande bino batu boye robomande masolo o keno o leader boye po azaki na kingani boye moninga tant que fan na fan club donc na contre mututé na pe pour mutu moroté na mitso donc na naître na mitso ndé na naître boye donc elo mo nga na roloba moni ndé biso ba fan to sa ba analyse na biso ezaka ke po ba mona ki peut-être
Karine Mokonzi na fait rigola nde babule ki ono fait rigola nde mutu akoza na sima Karine po anini o afinga fali asa nde mo bako mona lelo mso Rafine Tumba na Fabregas et ba soupçon mo ebimi na oka bongo brisque que non ote nini so ine bon c'est que Fabrice Mtou atindi Rafine Tumba afinga Karine to afinga je sais pas Fali non et a bongoté en tout cas eza bongoté donc c'est quoi faute na biso yo condamner biso ce que to salini yo mto biso de côté simbutu par rapport à nga se na condamner bino parce que bobimi ya ebele ya dégâts. Donc bobimi ebele donc bozo e bana société donc bozo e ba contrôler musala ngote donc bo skize ngana lo batandenge mon frère Fabregas aloba baba chroni fouach ba koti ebele OK ba même pas na donc bagage moko boye quelconque donc ba bimika boye bisika vous téléso et ça la vie nous connaît bien ba fa pe azala pe na maîtrise ya gérer pe ma mususu tango yo ki ou bien mi moko boye ezati mais bino pe ba fan kande boko tsape mbutu bio bolanda biso au moins la Karine Mokonzi asali neka émission moi lobi neka par exemple tala yekuna yo maman bengi Rafine par exemple to bengi Gloria au moins te Karine aloba ki tala yekuna moi te ke bino pe ba fan quelque part boluka makambo na lobby est-ce que au moins d'autre part Karine Mokonzi et lo ezo bomayende ezande nzunzu na ye o mais ça nzunzu ro maman na ye wana ndi amwe ezo bomele e bomele na ndeni ma ya bimaine déjà bongo na internet et sali qui est aye sengane mwanzela na RTGA azu espace nae moi te que tant azu espace nae na RTGA poye azaki na muto ya télé te azaki ne muto ya non azaki na télé mais e bana sa ne émission ya samedi na areska jinga mais ce que mingi eloko esalié internet ce que tant moye ozoma na RTGA au moins te que d'autre part ba fanatique net ba biso ba auto sepela parce que RTGA kokotala ngo penza boye ba dimanche donc bato banda kozanga eloko ya Rolanda pour lelo penza boye ti na ba Afrique du Sud na ebisio ba Luanda ti donc de partout Brazzaville bato ba obenga ba olela o ba koma ovanda penza boye chaque dimanche boye ozela kaka keno ata la Karine Mokonzi benga zo prester na émission na ye ba nini tout ça mais ce ko mona ke dimanche eleki alekite dimanche wana mais au monde que kitoko te parce que eloko ezo sala eka nde nzunzu na ye wana nde mais ce qu'on nzunzu na ye wana nde RTG ba dingela te ser na ye o bazaki pe liboso o ba donc ba bossa déjà na ba écran na ndenga nyama comment a déjà Rafine Tumba na Africa TV il y a les gagné samedi les canets de samedi oui bien sûr mais net ba dimanche ba mami elle est là ba sœur nana mami elle est là ba Hélène Kalema donc ba Camo Lopez donc Monique ba kangaki masolo mais na minute siko sibole la siko en tant que fan parce que Toibo déjà micro qui n'est pas et pas Black Panther chic pour na yo siko en tant que fan ko lo banini par rapport ya absence à Karine Mokonzi na RTG parce que bato mingi ba lo bela sujet wana kiza fali pupa mutu à faire suspendre Karine na RTG mais surtout l'année lettre fali pupa ezaki adressé à RTG et non Karine Mokonzi pour na yo fan okolo banini. En tout cas, nga étant qui est fanatique kaka, donc le belakaka par rapport il y a 2G à RTGA. En tout cas, mais quand on régler là nous ba mesure na yewana où je sais pas lettre na yendenge par rapport fallait à côté c'est là qui a zone c'est la biso de na biso Karine Mokonzi à continuer ko ça émission na donc ça la biso va bien biscuit que se retrouver na ba palin quoi. Voilà, chic na habité ce qu'on rejoindre bébé réel to ndengeni parce que makambo do sala mbutu babi batu bazo déclarer Karine Mokonzi il faut zonga dimanche au lieu to ya week-end donc dimanche na 12h40 il faut Karine Mokonzi azongela boulot na yokolo bani pour la parler belle ngandeni vous vite que bébé cette mission RTG chez moi nene fort kolo RTG non to moni no boy ma tanga chic aki na parquet au samba na bilo mobo pour moi mobo kaka est-ce que il y a qui n'est parquet au samba pour la Karine
bon fait non akite non akite matine avocat ne bakendaki OK bakendaki mais pour na Karim Mokonde RTGA isimba ati esimba ati ba doit se faire émission nga se faire longtemps non vous il y a des ordres émission mo ba mo to so wapi ba wana mvuya na batu bima somto bima bete bima mais wana eza ndenge style émission na moto kamema gete mo na chaîne wana na moni siko bima bo tsana erreur fait ba poto na kin awa to chaîne erreur na ndeni en fait bima ngene mission vuya et des ordres mission vuya nous sommes des ordres amour des amour mutu net maintenance puis na télé mission mo joan to finga mutu mais bato batala ngo pe ba sepela nango mission so kini lo na série et simbati série eza lakini usimbati na ndeni bitu nga muta finga mutu bitu muta naso na manquer yo bitu bato encourager nga wana bata kisha c'est bon tina poto batala nga tina poto balinga mais est-ce que ana ba chaîne biso ko finga elekate Censé. na ba chaîne biso ko finga elekate na chaîne awa ndenge eza boye mais okamwisa ngai yo etanke fanatique okoloba mambo oloba ana te parce que na bachaîne na biso epuis chaîne monene lokwa RTGA bongo ya son excellence honorable na ndimi te ke kofinga et au leka donc ba okatango automatiquement ba okatango donc eza ndez-vous ya na yenzunzu na yende muto ezo sala ki je sais pas moi en tout cas o lekelanga na bia ko tanga finga totala en petit émission mo tama ko mikio wana Fabrice Tantine Fanny Fali Poupa direct siko ya fingi alobi Tantine Fanny ndeni bino bolo bakeza finga Fali Poupa Tantine Fanny ya Fali Tantine Fanny wana abenga ko Tantine Fanny kinwa ubulaka bule Fali ko lekana ba Fali na mboko bazate donc Fali c'était Fali Fali Poupa afinga Fali Poupa afinga Fali Poupa parce que par rapport ni si yo na mo eza fan de Fali faut na talo parce que yo selon yo ozo connaître Karim Mokonde finga Fali Karim Mokonde finga Fali poani nitinga boye na fa na Fali pour finga Fali yo mo lobi Fali Fabrice finga bon pour nani oui bite Karim suka bebe ne obia no finga sa bebe no finga niti wata a makamdada a bombile ya finga Karim na bongo Karim na Fali ne fa rep Fali ngam ke rep na campagne no ba rep donc a pas Fabrice na clip ma doit ba rep kuna falloir qu'il y a petit transport on va parler nous avons pas preuve mangolo ba ngam ke rep on a kutana Karim ko de ça rep on fa ya rep Fali na ma campagne vous Fali na Fabrice dans la prompte donc qui va rep fan na Fabrice biso fan na Fali to ina pas Fabrice pas Fabrice avec une bonne musique avec un nzembo biso to pas Fali tant Fabrice ba bebe na Karim Mokonde Karim no finga Fabrice nete mitso boy musique a Fali Poupa bana Fali bana Fabrice et on tué non plein biso adada musique bien on a calme on peut tuer non pas na biso donc yo pose artiste non notre petit frère star ya adada OK frère adada mais na musique auto linga pas Fali Fabrice to ngaye aye na musique wana mais est-ce que adada tout le monde a pas coopéré très bien na Karim Mokonde ce que les cas adada contre Karim basula le souté mo ni maki basula souté pas Kofi muto solana te Kofi linga peti basula ne OK Kofi linga ate mission te je te ga on souté tout leki c'est tout les gars samedi pas Tony Coco tout les samedi tout les gars pas Tony pas Karim tout les gars souté mais c'est moi la belle morte à Kofi central à l'écart pour nous sous c'est très cage aux alara ba va sur le bandat ba moi miki ba le que vandana sans instinct à cette émission est ma bima kasi chez nous on a eu le bâtiment boy un bagage Karim pena est-ce que ça me sonne ma bima kasi selon yo mais selon ba fan oh bazo tozo ba pelle na bango ti lelo to ki bébé réel là où sur le bango bazo benga bazo lela bato o la mbité bato ba bébé réel bato ba benga wana baza batambutu mutu kwa Karim Mokonde jamais batambutu jamais te batambutu kwa Karim Mokonde parce que biso tenga mutu afinga mutu ngana na boyesu na bude joueur mo ba munene bato soutenir makazi na seka na internet kitoko pepele dobino bato la belle ya Kofi central beaucoup les gars sous l'émission na te ouais tous les gars te pour nous moi j'aime pour les finga mikolo tous les kandé
tous les gars sous terre surtout les qui sont beau tricage ma casse OK vous va na ba les kaleka on a ça elles sont c'était mais simplement quoi mamie là c'est mon boy maison mère so ba mission ba kekuna mission pa na ba vendre sa bango ba mo mission miki ba les kaleka bon notre tricage ba y ça rapport pas boss bon les gars soupe na té car chaîne nationale ta RTG chaîne nationale ba ki selon rason ba zonga koleka non quelle soit raison ba déjà obingati ba déjà wana déjà longo que ça et na yo rasoto mamile la mo présentatrice de kendo sola mamile la sola déjà na yi bengi rason bengi bureau a bureau rason baba tuni boss c'est plus non balek na baleka pe ba mo te weta 2 semaines baleka asuti point chaîne isa Michel Munene Karim Okon soki akomusa musane bien netinga boy non c'est pene na kuma fa na mbamo parce que là on ko le Karim Okon le concept de Karim Okonzi na tano caméra Karim Okonzi passer en biso on a biso mwasi bongisa bere on a mikemke bongisa bere on mikemke ti ba kana mikemke ne ebite ke ça ba bino ba fan so là moni par exemple Jerry Kobetox azo finga par exemple jazz Kavulu bino sko bozo encourager gérer finga moi te gérer moi te finga parce que bino ba fan de bino tozo be bisa makambo surtout que de son côté la bino ba fan parce que bino bozo condamner car bino ba chroniqueur ba chroniqueuse et que bino pe ba fan côté wana boza na mabe na bino bozo la po lelo oyo que le boza grand frère a petit frère a dada ngeza na soki lelo oyo a dada ngeza na maestro ba oyo kanate bino besoin encourager adada finga bote ka ba fan pende besoin cause ma munyo sana fait et ça ma te munyo so impolité ko folomde abeba na bato mais ça na bato peut appeler ça respect net biso la musique dans la musique faut que ça misene dada bo finga raté vraiment finga tout ça musique pour ani ataki ba mikolo bazara te kuta mikolo ko misel lelo ba mi finga bato poani za mutanga matingo so impoli na mboko pesuki impola za te to ko biso tu ba frère il faut que ben poli bazala en fait impoli mais ce que l'on a zoli ngana tuna pourquoi bino ba fan ne bito to pesa non malobe pas bébé réel pourquoi bino ba fan peut vous encourager boyo ki mutu intéressant na polémique na mutu le boyo benga ta fan par exemple ndo za boza fan na ngai Christelle mamoyo ki nga na so na Rafin Tumba olo benga nga ke Christelle ndeza boye nga fan na ona bito tika makambo na yo zo benga téléphone Christelle na il faut démarrer li sous Rafin Tumba na bien bien fingeti na suka pourquoi boza la pe bon moi te kotana bobe bisara pe voilà, c'est ça le mal. Donc ma bé bisoka ba fanatique parce que neti na oyo ka ande ona mbali do ye penza ko pona ye Karim Mokonzi kakande ma bé so qui impolitesse non Karim Mokonzi e ana ngondenge na ye abimela ki na ye lo lenge wana na banzunzu na ye eza ki impolitesse afingi mutute koloba peut-être na kaso ma bate pourquoi kaka batus ba visa ka kombo Karim alors ba chroniqueuse bazali belé ba gloire leng bazali ba Vincent Toulouse bazali biso pe ba autozali pourquoi boto envisager kaka Karim pourquoi bon envisager kaka mona batu kaka ye kaka to benga ta mona batu lelo kaka ye na bo excusez nga ba fan parce que toyebi que média ndenge kabana lève sur Christelle peut-être mais Christelle na lobby nyonso ana ka pona kinzunzu na ye wana ti so azaki bongo tabimaki na kinzunzu wana tende ba nga ba cha epekate mais batika parce que asola bien ba courage na ye wana nde yango comme obimse les lois impolitesse mais Karine n'est pas impolitesse az impolité asolara bien mwana bato donc et ça nga wutu susinde na zaboye na minute au téléphone na ba appel les okota donc mbutumbu donc yo vraiment souci no ka RTG ande RTG donc manquer penza biso ba fanatique mais est-ce que bino ba fanatique beaucoup pekisa pete le ko boza ba fan beaucoup pourquoi bobo maramoto tenga question na ngeza pourquoi ba fan ba bo maramoto te ezala kota ba leader ya musique parce que auto condamné bon c'est bien beaucoup kota na photo lukelongo vraiment artiste mo boto vandise wana to sonné pourquoi bino ba artiste boza raté le kola ba leader politique bo bengisa ba membre na bino wana to selon sur ba artiste mais en tant que bino en tant que yo mon kokolo bani par rapport na
Bon, mingi ya oloba vraiment ekozala te mais ezaka ke balobi na ndako ovandaka te moyeba esika mai etanga eza te. Donc etake fanatique. Donc nga tellement que nayebi Karine, na fréquenta Karine. Depuis azaki na 24. Tia ke ma compagne. Nazala na ye. Mais namoni na mabe mwana anate nzunzu na ekandelo ezobomisa mais ce que biso pe ba fanatique tozala kate poza soki ya maestro Fabro poza soki ya Fali Pupa olukubo makaka nde balobi Christelle Mamou ote lokwa yaza Mamou rafine pe tumba Mamou kuna nde na ye photo chaka Mungu apili bango bale bayokana tete to bongisa to bongisa tande baloba ke bisika bato avandi mboma mabe azanga ka te mais ata parmi bato mboma mabe wana soki toza 10 mboma mabe azata moko dans les 9 to ba ko bongisa yo poza fan lokoza fan ba fan o wala na biso ministre ba fan na Karine ba Orlando ba fan ya wata ba Orlando ba fan na Wera ba fan na Jibe ba fan na Mamou Christelle ya Varafine Tumba ya Gloria Olangi ya Vincent ya donc ya média mobile parce que biso so ba journaliste na ba chroniqueur ba chroniqueuse na ba artiste musicien ba artiste comédien tozala kana ba fan o balanda biso ngana na mama mo ba benga ngai mama Monica wala na misoza na Angleterre abenga bi Christelle ngaza fan na Karine Mokonzi linga Karine Mokonzi makasi pourquoi yo yamba kete nga na solo la na mama Monique biskaza na PC botabi na yamba na yambelo Karine pour ça le plaisir pour na yamba Gloria yamba ka Gloria langi da mutala mutala fan so yambi Gloria langi tindela ngali ngala linga bongo nezi copine nga Christelle bien ngali bien chose na Canada la canadienne la PC mbote ya linga kaka so moninga sel kemso kitoko kande na linga kaka Christelle meme on ka bon yesuko ya linga kaka sika kasi ndoko onde ya mwana ezobimisa siko Karine Mutumabe po alinga ne kara ambiance alinga ne kara donc émission na ye ezara na moi baissement boye siko ba fan kona bisko pesa ba fan no ba Olanda biso bilo kwa bino yo do lo to kutana ba na fan na plateau mais en tant que fan okolo bani parce que ba fan wana balanda biso ba encourager biso pe ka tokeni na ndinga mabe ole ba pesa biso ba conseil bobo mara moto ba encourager biso ka to pesa moto en tant que fan yo moko kolo bani yo posa fan po yo posa pe na batno oti na bango finga. Bon, nga mingi en tant que fan, hein, bébé réel en tant que fan, fanatique, il y a ba chroniqueuse na biso, il y a ba musicien na biso, donc ba leader na biso, mboko et tout. Donc conseil zaka mingi net na opesa na rôle ba mincho yo. Donc tous à la bien. Ba fanatique tous à la bien. Tout le kimia tout lingate kopelisa moto kopelisa ka moto place msusu moto kopelisa pour moi peut-être que les affaires Fali pour passer Léo Karine Mokonzi peut-être que quelque part tout le monde dirait bino ba fan parce que beaucoup condamné que ça ba chroniqueur quelque part tout le monde dirait bino ba fan tozoko parce que tout le monde papier mozo ezo circuler sur internet il y a trace Africa ou ba balusion combo. Bon, selon ma fan, ils ont analysé la salle qui est non condamné puis bah monter mais dès à mon asengi sko qui miezala tous un bon moko tant que fanatique il y a Karine Mokonzi oh il y a Gloria Olangi ceux qui a Rafine Tumba et donc ils étaient so kutani na Karine Mokonzi pour yo zarana Rafine au ko lukara moi rando moro boye au bois kana lo mo boye pour ça kama bete qui toroté dans tout ça bien ndenge petit frère nangai Dieu merci moi soit parti à Canada aloba nanga toujours abiyaya moi une place bo sangani mi bale misatu kolingara te moto epela so moto nge pela ta muke luka obomango eza kitoko mingi donc to pelisara moto te doaka batu bango pe baka batu kwa biso malgré ba ki leader na bango malgré so pende nini doaka makila moko a rouge o etambola na nzoto na biso pe na banzoto na bango quoi. Voilà message ya Chic na oui que Chic il est très fâché ya limité Karine Mokonzi zonga RTG lelo sukoyo so babi Karine Mokonzi azonga RTG te yo proposer ba chana na RTG n'habite te pona yo lo ko linga ke fo yeba pona sinta kapashi oh sinta kapashi pour nini na c'est pas trop na chaîne azana bomba mi fort fa chaîne Nicolas a fait une chaîne sur internet quoi chaîne de pendant toute l'émission de Kala
chaîne internet pene bango mais pour ngai bata sinte kapage place wana et ça bien fort. Message na bino ba fan o bozo lukela biso ba problème yo poza parmi bato ba finga bato pota ka ningo o on dirait yi kanga mo bato na motema na yo message parce que tu comme na suka. Oh merci message nanga ezara ke ba fan to bongisa be ram son kemke okil kambu benga mutunao solne ninga normal te boy apeso programme bien peso idéologie né dans la cas tout ce que tu as baron be erreur mkemke pour Karim Mokondi so bongisi musana ezaka pona Karim te za pona ba journaliste en général sommet o ngami on na mon pandémie mingande yime ande comme so nyo so musala média to bongisa pardon to bongisa bino ni sala biso ça va jouer ça va musicien ça tout ça musala art bon ça va biso to bongisa vraiment pas monique ne m'a bien pour la Karim na m'a bien pour la Karim te na zolo blende on a biso ni a changer parce que to vendre l'été to vendre la et to masone to ni pour a déranger ma to na biso mboke ningani a déranger ma to na yo yanga on a ngaya déranger ko bato ba lila merci Chic vraiment et c'est ngana za qui ko partager na yo journée ya lelo na ebit que l'homme sous moi 2-3 personnes bazana balanda que so pesi bango mbote et ça va bien. Merci mbote na biso na mon nom externellement. Merci. Mbote mbale pour gérer comme tox dessin c'était tout à bango moi muluba mbote mbale na artiste Adada Génie OK bientôt album Ezoya toi Simon wana sur la musique bien mbote mi ya 4 Kofilomide boss Kofilomide na petit président Jema Mbote par ce SMP. Bah toi Imana mbote belé vraiment merci. Voilà merci le bébé réel ndé makambu mingi que le faut message à bébé réel parce que na moni azolo ba bien il vraiment il faut azala na biso sko ba mikolo mais boyi ba été ba bi produit nanga moko produit nanga moko bébé réel batu balandi yo ba sepeli ba bana rolanda yo dia nazo comme ma chroniqueuse té mais ba sujet zalebe to ba no partager na bébé réel parce que to moni azana na vacuum ya lobela fan club na biso fan club ya ba chroniqueuse nyonso na ba chroniqueur na ba musicien na ba comédien dans za fan club na biso nyonso soka moni mabe aloba c'est pas moni malamu akoloba voilà bébé réel moi 2-3 messages moi na ba fan na yo pour za fan mais na ba fan no balandi yo parce que ndenge za no kompi na ba fan malgré za fan na biso mais ba balandi yo pe o kompi na ba fan message moi ba fan na biso nyonso balanda biso moi 2-3 mbote peut se numéro na ole msum bébé réel aloba bien na contacter ndeni WhatsApp vite fait parce que ba ndeko na so balanda biso o ba bengaka na appel normal sur 100% ba ka D %. Nous sommes bien sur les réseaux sociaux. La plupart des gens ont réseaux sociaux. Le bar bébé n'a arrêté qu'on appelle na réseaux sociaux. Fois bien on appelle normal pour y position chérie. N'est-ce pas bien un ami appelle normal. Ok, merci beaucoup. Merci sinon on a fan nyonso oyo balanda kibiso et puis au balandra déjà bébé réel bébé aba jogo ming ezaka conseil donc ba fanatique boza la on a pour nous soutenir biso non seulement pour nous kabola donc ce boya ming pour na songi et à kitoko-te donc ba mbote na nga ebele na pesi na mutel bosso par président na nga Eve 12 Kwantambi depuis Londres sans oublier mon petit frère chéri Dieu merci moi so balobi depuis Canada Toto Monama balobi parent belge donc ça y est mon boulot parent belge Toto Monama balobi bongo Nelly et Songa na lela bino ya trop Patricien Lokwa ba gros bisous na bino et voilà je vois directement ma fille Janice Mouloubi qui Mingi donc sans oublier mon papa chéri le colonel Moisseau depuis Pécrime na lelo ya trop papa donc yom to ça na pona zala. Voilà merci bébé réel merci à Chic Nebike prochainement tozana bino kandi na lobaka biso tozara tout ça là toujours musala pour nous sepel sabino pour nous informer bino makambo ka ana kichisa pe partout le monde na ibsa bino non c'est la bino musala en tout cas là mususu mutakolo ba Christelle a pesi temps na yeka pour on vendre la combo ya consort na non na pesi temps pour on vendre la combo na été na pesi temps wana parce que tozui ba appel ebele ya batu netinga personnellement so na fongoli WhatsApp na ngai ba message bazotu na nga est-ce que dimanche carré na koleka
est-ce que dimanche mais selon bande qu'on a vu sur média parce que tout on a battu 4 selon bande on a vu sur média ils ont confirmé que Karine a quitté RTGAT bozo de l'année très bientôt ce qui dimanche à cause de la tête dimanche prochain à cause de la donc à cause de la wana à cause de la musa na epo bino bosepela merci na bino no merci na papa Gilles Momba accenti bon séjour à Kinshasa mon oncle mon thème à maman Marie Noëlla mingi mola la na flat hôtel accenti na si besoin mon image merci nayo mon oncle merci à Papine Zolomé sur mon pays privé balobi à na minute toza na flat hôtel Hilton Beauregard et ça bon on a venu Koulou numéro 50 40 na commune à Bandalungu référence Wenze ya Molar vraiment babi ils ont vraiment ici au Bungate bato babi hôtel Mate ya kala wana so komika côté hôtel Mate ikangama wana donc flat hôtel Beauregard ya maman Colette Toki Masonga papa Michel Toki bisika oza na Switzerland de bambote na bino yango na soki lelo oyo bolingi pour ma séjour na bino pour ma réservation ba numéro ezali à na Kinshasa au Betka plus 243 89 86 23 649 top au Beti plus 243 90 18 69 64 8 nasuka tope kuna na Switzerland olingo zoye moko mama Colette Masonga pour na réservation parce que ba appartement ezali ba chambre pe ezali restaurant terrasse tout complet donc awa okozangelo côté pour na séjour na yo olingo ça la réservation na yo depuis Suisse au Betika ka code na bino kuna Suisse le code na bi to betaka pour la batine so ba utaka Suisse te utaka partout donc Betika 0041 79 394 82 68 Tobandel Soussou 0041 79 39 48 298 wana na réseaux sociaux na WhatsApp na imo tout borozwa maman Colette Masonga donc ozala wana pour na serveur bino na flat hôtel bon regard na ba numéro pe autopesi bokozwa yemoko gérant Feli Masonga azawana na disposition na bino azawana pour na ko accueillir bino na flat hôtel bon regard bota keza na Beauregard yango moko merci Nabilo merci à Chimène Kiala merci à Judith Ngomo ça permet merci à Dieu Diogène Genève Magabi Panzo la bosse bon te pour les bon à gaz na gaz depuis Switzerland Billy Koulou mon condensé pays Mama Weston merci nayo merci à Carmel Kitamba la Karmao mo bonne guérison ya na ngai na bika eleka ki bien vraiment kalamingi te masuru salama merci nayo merci Nabosa inébité bébé réel il comme au César oui likambo César peut-être ba fanatique nous ba romi tungisama tout monde qui bébé réel na émission peut-être loba qui bien so pende nini ba onde ba oyeba to rozwa ndenge nini donc numéro nangeza plus 243 82 15 320 63 donc on bandela plus 243 82 15 320 63 wana bozu bébé réel yemo compère. Voilà, merci bébé réel, merci chic, merci à Wivi, ma queen depuis Irlande, bana Irlande, nyonso bozo ndabiso mon grand frère Deoma Dondoba joyeux anniversaire nayo Nicole Foulabou depuis Irlande, merci à Claude Coca-Cola depuis Soudaf bana Soudaf nyonso bana Luanda, bana globe terrestre na lela bino ya trop pour na lelo to suki awa so se pe na bino o pe ça bon merci et Nigeria Cobetox et D107 tout à bon babi boulot nde makambu minga lobezate to kuta na prochaine numéro ya émission na biso d'ici là portez-vous bien bye merci sala ya kokamwa nazali frère en Christ et le cousin en Christ papa pesa héritage nazali sœur en Christ et le cousin en Christ papa pesa héritage
Ah papa yo pesaki vision, pesa biso provision, tolingi tomona nde na miso. Ah